Losako Pelongonia Bandeko Banso Bozuli Bakwa Kolanda page ya magazine et Tumba Ozalaka pour tenter comme d'habitude pas moi na suka ba diaspora Serge Bolo Tika Kolonzambe à côté sous Wanda qu'on a bino pour appeler sa kimia. Nako fongola basango na ngana commune ya Njile na kate 5 na avenue Kikimi pa wa puis mwana mboka Audrey Mboma oyo ben na kombo ya le vrai Kinois azalaki agressé na bajan en uniforme ezalaki passe pe mabota na lukala luyuma elinga ma et ce soit détail tout le monde m'a solo toqué. Bonjour Gino. L'hôpital premier ami. Ouais, na victime il y a vol, il y a criminel lobby na butu. Babutu linga téléphone. Na dia 50 on doit pas bongoulé. Juste na quoi nanga na foto na kikim na karaté 5 ba ko menacer ngai. Par de ce moko moteur moko et puis na civil moko. Voilà, on s'arrive au niveau de la ménation. Il y a un bon thé, on a récupéré quelque chose, on a bien pas à Bungoulé. Juste comme la deuxième parcelle avant d'Akunangaï, des bagines à moto, intercalenga liboso, au Soudan, on a tenu à braquer à arme, trois acquis à Katikati, à Kaninga, et puis les autres besoin de téléphone, l'autre il y a poche, il y a $50, pas à Bungoulé. Donc après, il y a un bango, il y a un qui, il y a quoi, il y a un arme. Na collègue na ende bazu ba benga ba batingai ba honnête awa 3 ou 4 ba honnête déjà même na mukongo moni de batongi non sport na côté vidé ce qui s'est passé en moi alobaka tambo na makila mwa makambo to ebiteli kola mbongo na ye ndeko balinga bomeli kola mbongo na ye bandako babolingo to komi place nini o suka mokili babaka yango e komi kyali kibeni na kikongo balobaka kyali kibeni na tiluba to bakati kenga na lingala mawa mingi pe na kiyanto baka ngebe ndeko yo mawa mingi Audrey Mboma vrai Kinois mabota ne ba commissaire logola nyama ndambe na ngai mokili to komi place nini kambo misa justice pour to ebite na kade senga na commune ya Njili na arrêt armé pour to ebite ndeko ba commissaire logola kitunga nini ya kotonga tonga to ebite ya ndeko na ye ba ki pesa lukala luyo na micro ya Njili tuma télévision ndeko lobi nini. Ouais, bonjour Serge Bolo. Bon, tu es à l'hôpital A pour na Sengote. Ndeko na biso mwana Njili leader d'opinion logola biso camarade Audrey Mboma azalaki agressé par les militaires criminels hier à partir de 21h. Justement dans le 15 mètres il y a Ndakunae. Te batsaki ba ballonnette malgré on a repère des connaissances à se retrouver dans l'hôpital quelque part. Et tu es un hôpital Awa, tu es un site hôpital Wanate, tu es un hôpital Awa. Autour de la soie insécurité totale l'Anjili notre bourgmestre Rosa Vam Salam Alamute. Tu peux c'est ma stratégie malgré que la bisoté. Tu peux c'est ma poids malgré poids la bisoté. Dans le quartier 5 et comme le roi Béni. Donc on a est vraiment ils ont déployable mais l'hôpital on peut mais ça Moussala avec beaucoup de professionnalisme. Donc nous avons quitté la peste bakis na bango ba sengi mon hôtel le matin nous sommes venus les ba sengi biso ba droit en tout cas le sengi na banjuel ni en sort. Donc ça la rappelle bana Gilboya to pesa la makanisi Njile Tumba pesi message photo yo karato yaka biso to Sibir en tout cas Njile Tumba pesa message rappelle la pesi message déjà avant la prochaine réunion boya tout ça maeli Njile les comme le roi commis tu as comme pilote mais tu comme l'échec Njile Sibir injustice sur tous les plans. Ils ont besoin de courant. Il va quand il va dire na biso tout le monde la passe donc tu vois na coco sur il y a pas de courant, il y a pas de l'eau et la sécurité totale. En tout cas de la biso nzambe comme te épargner sinon tu es mususu et retourner ma comme sur le bonjour papa. Oui, na moi quartier 5 na avenue Fuma. Bon, là Nazara quitté. Na itongo na yeka no masasi ebete ko ebete 4 balles mba moko donc 4 balles ebeti ngabite il faut na ba bisika balle ebeti na kina ko na biso unata bazoya na ya mbangu bakoti l'hôpital na biso na sinata na buto na pe na yebaki teke tala pe longi ya ngote na moka bakotier o batubitilo ya baonet bana batubi ya baonet o te fa de ces mots boekuna bazaki na moto baboto la bato batambula misatu ye fa de ça na munduki na moto na ye moko mutu musu ya tennis civil na kati
ba ngabite funa ketala nanu histoire ngo pena bien tiki no ya na hôpital na biso na se wana bato ba tsuba tsoke ba poignard na loboko tina mupanzi ba tsubi tino ya poignard na bite funa ketala elongi ya mutu oyo ba tsubi benini bambeli na nani na ketala elongi ta bi masa na ngapa ya nini yango mo ba pesa pour perdre la connaissance akoki bo lobate tout ngabite lo kwaza ndeko te awa mo pena lala ezati na zi petit na ngana bi petit na nga yo la ni na l'hôpital angapenda ko moela la polele ezati ti nde tuvandi boye na tongo ya lelo na mo pena masa ekola muka nde mo makasi babite fo tsube batonga tetanosi batie tonga tetanosi bon pona nga kaka toza la insécurité makasi to biso na quartier 5 awa ekoma lokola beni siko chef de l'état na bourgmestre bango nde fo bayeba o bakosala pona biso po biso to ba jeune nde toza boye toluka mwa mokie bona soki ma telefone nanga boye omonaki so bamoni yango babotolinga naza mwa nini boye babotolinga etikala bauta botolanga mbongo 40 000 bazwa 450 dollars mekenda sikoyo nasenga mpa nani ti lelo nde na boye pasi kaka moya kuta olubeya te bino moko kabokata makambo kitoko tofandisi kaka tempo na biso na quartier 1 na commune ya Njili epai wapi excellence Pape Mbumba Ngaliema oyo toujours papa lopango a toujours kokoba na opération coup de pointe na ye akitaki na wenda mitraille na quartier 1 kolongola basalite après avoir kolongola na mitraille akitaki na long ya boulevard Lumumba ti kokoma na première entrée quartier 1 pour na lutter contre ba salubrité la commune ya Njili la marché pirate ya leki suka na salite na sengi na régie papa Bicher bolinga lokala lulu mapo salite wana eleki ndelo toleka bandeko babolingo opération coup de pointe doit continuer na commune ya Njili a bozomona yali entrée principale ya mitraille oyo excellence Pape Mbumba Fumutoto mwana kolo mabele akitaki na commune ya Njili kolongola ba conteneur oyo etikala wana surtout ya police ou ya commissariat elongo ekei tous les conteneurs ya na boulevard ba salité nyonso ya la wana opération vaika éliminer zo continuer coup de pointe na commune ya Njili zo continuer ya kosakana te tala musala do sala na commune ya Njili excellence Pape Mbumba Ngaliema mwana kolo mabele papa lopango Fumutoto abengaka ye Fati Junior tala ogu mutuka batika la babala mayazo ngo e mata ekenda opération vaika éliminer et continuer et zo continuer partout aswaka wana te tango longwe awa na entrée principale ya mitraille akoma kitu na quartier 1 tango kaka zo kita na quartier 1 na première entrée mwana bendana yamado yamandeni yamire zone pression azoya ye wana azoya Fati Junior yebe la pression tala abado kima lokola bambinzo tala bendana poa akimi tala boy poa akimi yepe lokola tonda rigueur sakana te a déterminer qui avec non tout repena attend la détermination na ye pour na kolongola sata commune ya Njili kitaki inspiration vaika éliminer et opération coup de pointe doit continuer awa to éviter botala kuna ekokani masina Njili ekokani te po masina peto kosakana te soin mais na Njili Egypto ya kosakana te botala makambo ya Zuliani ya Mado ya vaika mbalu mwenye botala makambo pena to éviter opération coup de pointe c'est veut dire que awa vaika éliminer pas yemoko Fati Junior kolo mabele Fumutoto azo continuer mais tant c'est les gars bon te kokoma na quartier 1 izaki suka fait et puis là TV salaka radio te botala bandeko pa bolingo au niveau ya salité a lokola ya kobwaki la batu maladi ya salité ya commune ya Njili yango mona entrée ya Njili ya la faible pour nini ça te de kebele mi na commune ya Njili botala makambo ye moko l'homme du peuple moto moko bien Fati Junior lukala luyuma excellente Pape Mbumba toujours ali kolite po na commune na ye commune ya Njili mais commune pilote mais awa mituka négliger babandona batika na la salité fulu tout na boulevard yango atelemaki pona kolongola biloko oyo toute fois-ci na commune Njili selo la sembo na sembo vérité eyebani lukala luyuma ekei tofandi kaka na commune ya Njili totalisi na quartier 6 na avenue Banana epai wapi ndako epeli moto mais ata mutuka anti esandi ekomaki te na route sekoma feyaki pasi na mitema botala ndenge bandeko balelaki ya komona ndako za kosika mais kami moko esandi ekomaki te botala masolo atie esandi ikele ver na sengi na régie bolinga lukala luyuma eni atama pesa basango toleka toke bandeko pa bolingo tozali na route sekoma précisément na quartier 6 avenue Banana
en face ya avenue Lando mais otala ndako epeli ça fait déjà du temps ata mutuka moko te atie incendie oyo ko sala intervention ya ko moto oyo ezate population eleli ebengi ikale vert motindo ikale vert tiadi kibeni ngaye ngebe komona biloko abonaka capitaine na biso mawatro sengeli na commune ezalaka na mutuka nango tie incendie parce que boye pena bandeko ba perdre nyonso oyo valeur ekei bandeko ba bolingo botala makambo oyo to ebite boye ezalaka te to sengi na bakondi ya mboka basa makambo oyo tout la vérité de commune ezala mto incendie ya bandeko awa ba beti lukala luyuma na vérité ya kolela na bakondi tala boye moto sa bande banopela de inévité yango bato bazali na kati kuna bakiti nyonso mais atie sandi nano eza te boye vraiment mboka nini ezala boye chili le roi komina monene komati ya kabine atie sandi komina monene kozala boye te toza na reste komaf mute komaf quartier 6 boye te komi le roi ya njile kozala na camion atie sandi te tie sandi boye banya mote bandaki tie sandi eza te komina yango eza pembeni moto bandaki tala atie sandi eza te makambo boye salamaka awa la ville province de Kinshasa ezalaka pasi mi komona boye na ville province de Kinshasa ezalaka souci pe pasi pe mawa tolobi ngebe biloko oyo jamais ezala 3 heures du temps ndako ezopela ata wan e comité eza te boye vraiment toyebi te ndeko ba perdre nyonso oyo ya valeur likolo ya kozanga moto kwa ntie incendie bandeko ba perdre tout ekomi compteur à 0 nze baridi ya miss valeur à 0 ya kobandela na sima po boye pena toyebi te kaka la Congo esalamaka biloko ya boye toyebi te bandeko babolingo 3 heures du temps mutuka ata moko te oyo ekomaki awa ya kotia bango wi ekomi te yango moi bandeko badi koloba mpona makambo oyo esalami na bango yango biso na bino toyebi te toloba nini kaliki beni yamado lukala luyuma inetami na Congo atie sandi boye ndako ezotika bande bandosika komina ntile ezawa vraiment boye nakomi na suka na nga magazine lelo soki na tie bozalaka na ngai nonsala na bi ngai te ezaka toujours maloba nakomi na suka merci na oyo asimaki nga na équipe technique ye moko papa bichère oyo toujours amesana kosima machine madakadaka merci na Cédric Kambo oyaki toujours na nsima ya caméra merci na équipe technique Manjili Etumba télévision oyo toujours bozokoba na biso tobaka boye mokolo lupango afutelaka te po ezalaka ya biso nkoba azwaka préavis te ezalaka ya biso nga na bino lukala luyoma toke